sikoyo eza bien oui mpona mpe pesa mpe bamimisien mpe force na esprit ya kotravaille mais siko eza mabe mpona nini ekobi ke soki koto baspirit héritier watana baza na ndule atolingaka héritier mais tellement yo afficha déjà ke oza moto ya équipe moko boye mwa oya kosoutenir ye otya epoi eza te donc soki mpe koto oyo vi na biso mosu efanjo abeta concert mwa yo oya otya ye po eza te mpona yo oza moto soki concert héritier watana be ekomi yo longo wana nuke oyo tozalaka ni problème mosongo yo yaka na kosoutenir culture oza comprendre yaka nanu kosoutenir na culture po biso toza na mposa na kobendana tokobebana totame na musique toza papa moko mama moko ya ngai na yo sieleka nango bakatanga musisa ya zuwa te divoka bakatanga musisa ya zuwa give nzongo bakanisa kiekosalanga pasi miyembe bajalu bacholi papatiana akipate ate nga banga na nzemba mutu eboka na Mona Lisa suka na nzemba Mona Lisa suka na nzembola abanga na nzemba mutu te ok bikela obeta bao mabe nayoki yo kiti nayoka te de ouais nayoki yo kiango Mona Lisa obeta bao mabe azala mwa moke ya ndo yebisaka kaka ndo yebisaka kaka ifona travaillaka papa na mwana moke me ya otindaka bongo na mwana moke me yebisanga moninga koyema musique foyoka bantesa d'alliance wana nano mwana moke wana nasi nana malula wana na 13e comprendre père naso deja yebisaka bongo monga banda kolinga musique bana bomwana zaka mwa moke me na sina bo marché pas mère kosala na wenge référence na mwana de chaque wana zaka na ba 9 ans wow oza journaliste boye so otambusi mpe vino mpe bien te okosimba mpe lomo bien tekite evandi yo evandi oko ebouleverse mpe makambo echange mpe destin change mpe linie bandeki nokoya bien pa mamo sibitement opesi biso bokon namona bachateau rouge bo azosengaka mpaka chimboke ekomi do mpe trop bon mille fois chaque écoute ozo comprendre oda o grand prêtre comme maman na prêtre tena emboye ndeni pesa pe pasi na souci nzambe ngai suki na boye te nzambe. Bienvenue dans votre chaîne YouTube Sola Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité en temps réel avec votre humble serviteur Miguenyema, autrement dit Papa Ngeli. Bonjour, bonsoir, na bandeko tout bona na biso mbote, bandeko tout bota na biso na musika bongo na Congo. Bibiste bandeko bota na biso boya bopusa na to travailler na bino pour na ba société na bino pour na romantiser yango ba entreprise na bino et surtout ba album ba EP ba single na bino bo hésiter te ba concert na bino boya to le bela sur be événement na bino na chaîne YouTube na biso sur la Vérité Studio. Paris a déjà bougé, Kalaming était le roi de la forêt narati ya Paris pour un concert à Monene. Biso na bino tozela le 18 octobre na kati ya Adidas Arena Weranson et Maison Mère au grand complet narati poto pour un concert. C'est que na bandeko batala biso soki dans le place T s'il vous plaît, vous déjà place na yo tukutana le 18 octobre avec les rois de la forêt Weranson. Vous avez la place s'il vous plaît. Na Suisse, tout ça bon on a grand-père Boziana, grand-père na rata Suisse le 12 juillet. Vous savez na bandeko to la biso na Suisse to pesi binombo te déjà. Donc le 12 juillet to na Suisse pour to assister na concert ya grand-père Boziana comme histoire na Suisse le 12 juillet. Na Suisse bozela biso boyamba biso to senga bandeko to Allemagne ya Bruxelles bandeko ya Paris tout dans la Suisse et sa force dans grand-père Boziana. Montblanc est déjà Montblanc avec Junior Fataki, grand compositeur, grand chanteur, grand artiste et pas artiste Yambo Kalabiso, Fataki Junior Fataki featuring avec Luciana Soukana Rumba Montblanc. Le 5 nabino s'il vous plaît bandeko no bayoki yangote bokini na YouTube beaucoup ma Junior Fataki officiel bon mon première clip ils ont déjà clippé Soukana clip na si bon mon extrait Montblanc ils ont Nzembuya mon mboka Junior Fataki to singi na ba congolais nyoso ba tala biso bo s'abonner na chaîne YouTube Junior Fataki pour boter Nzembu kitoko Montblanc oyo la biso. Merci pour la confiance, la considération.
Merci Ninge Bozé Belé. Merci Ninge Botali Bisso. Merci de vous abonner. Merci. Après le ratissage scénique à Paris Arena, Werrason se produira à nouveau à Adidas Arena le 18 octobre 2025. Paris Bis, deuxième mi-temps et Ratakate. Venez nombreux découvrir le spectacle en couleur tropicale. Werrason, le roi de la forêt. À la demande de tous les fans, Paris Bis et Ratakate deuxième mi-temps. Génération Berceau, clic et Ratakate. Maison Awatosa chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebi te yaka tokisi na metro chateautia daka yau awa ozomona okimbondo olalalala jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so mine lula metro biso batalinga koloba mingi tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti aza mwana mboka mama Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyo kaka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambola kaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Minaye pour na kolongola matampo ba mama banduta ba mama oyo baza na besoin osala taille mpona kokita mamumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala maforme kalingi azala na tolo monene alingi azala na nsima monene mahanche monene mipende monene mama Nicole Malonga awa toza nde kaka boyebi depuis 2007 nateka baproduit ya kogrossir bafes saint mollet hanche nono yozomona te eloko moto eloko evanisaka mabala eza mpona mibali sa grandi dimension elingi soko moni ekoki kotiki wana sino kopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na lesi yeyo azobongisa loposo baproduit toteka yango légalement na magasin ezosalama na laboratoire ya mondele awa na poto tozoteka yango légalement. Je pense que bomoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo kala awa toza boya tena ngo Nicole Malonga Yembe ya Tchango. Migenyema. Bonjour. Fierté. Merci beaucoup. Bonjour à toi aussi, Migenyema. Bien habillé. Hein? Merci beaucoup. Quoi. Donc, tout à Moschino, voilà. Tout à Moschino. Tout à Moschino, donc. Vous avez rappelé côté mon côté sa père, on dirait. Non, même pas. Mais voilà, c'est ça, voilà. C'est un exemple, tu l'as napo avec la bisso, roi Gilles Vassimba. Et tendancier, tu as exemple, tu l'as na roi pour te divoka, exemple, tu l'as na pour Give Nzongo, na PC Mbote. Give Nzongo. Il va à José Dikila, Dikilox. Voilà, donc, tout le appartement belé. Voilà, quoi, voilà, on va risquer Mbongi là. Risquer Mbongi là, musique en Canada, donc, on est ensemble, quoi. Donc, tout l'anda idéologie, il y a des gros bazar à pépé, toi. Mais il y a des santé de les santé pépé, les santé venait qui t'ont commis gagner. Tu coûtes les sous après d'homme de Paris. Voilà, tu coûtes les sous, nous avons le coup. Donc après Dame de Paris, donc la scène musicale, tu vois ce qu'on a Dame de Paris. Oui, Zoya Nzambe moi et Bilsous. Voilà. Bah raison il ça dit vous après tu mets ça là qui après nous les vite fait moi 4-5 jours
après besoin qui mais là tout monde oui toumeli po tozaki pe na ba travaux mosusu osala wa par rapport ya album pe ya ba musicien puis na ba précision mwa mosusu ya mike etali donc sur le plan technique quoi ya orchestre sengema misala mike ki to profiter to sala moi pour album ya ba musicien donc na minute chaud déjà donc il a besoin de souka donc à la minute te tozonga mboka donc le 1er août toza na Côte d'Ivoire production moi makasi ezana à part ça ba production monsieur ezaza donc voilà to bon tozonga jamboka en tout déjà tout c'est à Migeni. Très bien. Album na bino comme on album à musicien to wa album à musicien mais comme album mes amis ba kombo bozon kala mingi ta ah ok donc comment on est salamité voilà donc kombo wana senga pena ke faut vendre banoko batinda pena titre quoi donc mais na minute musala ndezo kendela c'est que titre pe kala mingi tezoya voilà bino tout presque boti banze oui presque tout bazo mériter l'orchestre quoi voilà ils ont moi récompense moi patron na biso na motema malamu azara nango etake play ya mboka donc etake gogan esprit habité bo les gars tant bato to basaka musique baleka pe na ba carrière na bango quoi autoroute na ba vocaux ba nini ba intervention là notre sala banzema mbimba boete mboke yoka voilà c'est la première fois et c'est la première fois na emba nzembo na mboka donc voilà on profite pe la ça merci beaucoup na Boss Live on a tembe gogan pour mon témoin azanango envers ba jeune ya lelo pe génération actuelle quoi. Donc, merci pour le soutien on a jeunesse aux sala on est bato azami tout bato baki de gauche à droite et tout ça nous quitte ça espoir bato tous à la poser waza maele yazo calculer carrière na yazo tala pe futur na eko. Donc ba liboso la team wata bozui ba nzembo ba musicien la team wata donc album ya groupe ya la team wata boze la ngonde nini bo para ngonde nini parce que lelo ba coupe c'est bino pe album ce qui album est simbité ezara moi genre et bon on peu ba pesi bino ouais vous avez bon chanteur vous ça la ba vocal bien vous ça la maramba bien mais album ya ba musicien et c'est nga pende crochet tout le monde ba album ya musicien quartier la terre à l'époque où ba fali pour ba yemba ba Gibson Butukondolo ba ndekebele ba participer à la force de frappe par exemple tout le monde appelle la maison mère album un musicien ba la poule ba tira ba nzimba ba faire rigolo ba les padres ba Fabregas période mon sous donc album un mixé pc nga penda pe solo là est-ce que vous assurer biso na ba spiritas na ba mourir à bonne musique ba congolo wala na biso que ningo zo moni là niveau de travail album wana vous avez parmi album à mission et sur na kata Congo bon malamu eza ke biso to ano ba jeune so to jeune et puis 18 ans na biso bosser à Migenyema tozo vena temps na biso ya bosser tout ça donc et au lekela no ba tout ici ya kinzembo mo ya miembe beta na couloir ba ni ba boyo kamo pour comprendre que na temps où ezande biso na temps où eza jeunesse eza biso dans part na compte déjà ko lo ke o album monsieur rataka bo ego raté nango est-ce que ezotala manaka âge na niveau travail là kana boss mais za ko kisite zana no comme lo moni na ko pese exemple tout monde ba joueur lelo ou ba ça ba succès na ba club minene ya mingi ba jeune comprendre mais pour moi pas joueur moi ya papa mukolo ba nini suka pembe a osala a beta ninge ba Mbappé ba beta ninge ba ndiko na mususu ya brésilien na betara tout ça moni voilà donc l'autre aussi na ba spiritas na bino ba melomane na bonne musique ba to ba lingaka génération actuelle vous pouvez cette chance donc vous avez décidé quoi et biso de voir lo baté mais mingi ezaka toza la confiance à musalo to sali na patron na biso quoi donc vous avez jamais déçu quoi voilà bon za bino mo na terrain na siro yebi na moni kulutu na biso les padres fait rigolo là pas pesi ba musicien na album na moni Fabregas maestro pas pesi ba musicien na album na moni bino pour jouer album mais oui sur na bosani na habité sur na bosani mais album ezalaka na terrain ezala bino te année mais oui pour ngai na osepela na makasi par rapport à quoi ezapela que tozo ko matcha sous culture à musique na culture na biso congolaise quoi comprendre donc ça la bien pour na on a tout biso ba jeune so ke kuna pas venir biso les padres au monde aki ba jeune monto ba chibanze ba papa te so ke ko to na pe muzo lobi ba jeune ba chibanze
So pense so et puis ba biso la team wata ça tire ba jeune donc force ba jeune mais magi biso les gaga o biso mutaza biso to ça la paix concurrence soit na oui en fait toi la pose ça pénal de concurrence mais oui déjà concurrence to banana la team wata Yomoro déjà dans la team wata wala na concurrence on a pour ça Nzembo miyembe eleka poza Nzembo le beta ko le Mona Lisa Mona Lisa faut beta ko le Giras Foudre faut beta ko le Mishka Ngando ya Mishka Ngando faut beta ko le ya Sedi Mbungu o ya Giras Foudre faut beta ko le na kula ça bongo ndemo pena bango bia biso faut beta ko le bango ya ba luka pe beta ko le biso. Voilà, et nous Fox on est concurrence on est jeunesse quoi. Il y a une toi analyser sur ça donc on ça prétendait moralement esprit tout baniance sika ba lignée à sika musique à sika innovation banini recherche tout ça bani yango ezala ki ata ko to succès mais ça produit mo remarquable pas bateau baza mutu o ba hebi musique o baza na une bonne audition quoi. C'est 35 pour les années. Mona Lisa. Suga na Nzembo. Au commun on s'inspirait beaucoup plus d'artistes ni. Mona Lisa na s'inspirer plus na vena bisomo ya Brazzaville babengaka Pamela Moka. Amora no mangele, Isame no mangele. Obi. Voilà, n'habite so baboué. J'ai rencontré mon amour à Noumangele. Pamela Monka, je crois, voilà. Il y a un ça idée pour na idée. So ça moi best. Référent que ezalaka amour à Noumangele, esame Noumangele, komina Noumangele, papa. Au revoir. Pour la partie mon boana na balancer mon amour à Noumangele. Amono sanomali bolingo no sentiment Michel Bokeh yaka tobina na rumba ya Franco tobina na rumba Rochero s'il te plaît vais danser la rumba rumba ya Gucci comprends mais tu as Franco grand Franco quelque chose à me représenter. Nous avons vieux beaucoup, basali musique na rata Congo. Tu as légende vivant, Kofi Olomide, tu as grand prêtre Jibem Piana, le roi de la forêt, Ranson, Baredi Amissi, bakulu tu basé belé les karma pas karma va kumara bien. Mais les tiki ba artiste nyo sona yambo na biso, OK que s'inspirer beaucoup plus na Brazza. Déjà pongi, so pongi ola liba oyo la yango sala, des biso to fonctionne bon. Attends là nando kanze mbongo zala ku krisa cha ngo mingi na pale donc nando quand on a yoki ngo mais aussi ni muto akiza moi libanda mambo mvira mi libanda moi rumba voilà moi intéressant quoi puis boss left on ayoka quand première fois na tindela ki Nzembo na tonga yoka mama ebisenga Nzembo ko tika on te suka na Nzembo so nga se boss ebisenga dake oza mama na idée na chela ngo tembete po na mona aloba salama comprends donc apena na yoksaki ka par hasard maintenant na yoksie et kangi abike photo saisirant maman apena chela yango pe maele comprends donc monto comité ndenge boye Nzembo pe kitoko mambutu na sepeli mingi na vena biso jise chituka la pc moto sikaza kuna bandal donc na pcp na simple jazz voilà imto na minicho programmation peneza maboko na quoi donc Mona Lisa osomi Nzembo to tenga mona sali na sala on ndeko na respire la qualité na pc mbote donc to sala on a parlé to vandika boye ndezalaka mabuyi mwani voilà inspiration masa ndeko na lwa ya tangia mundela tangitile ubenga ba wesh quoi donc aza mwa maele mo boye pina kokoma voilà tonga ba melodie zo ya zo koma et puis to ketu ando sa ba recherche do tasi mam to komi ils en sens bon tout le monde ils en sens tant de tindela mutu abeta ba Nzembo na mboka waza na expérience à yoksa ba rumba oui mes petits vous raisonnez bien comprends oui biga pour wata so lo mabe il continue le toi vraiment le bas c'est qu'il a habité
Mona Lisa mutu nango eza nini suka nango eza nini? Donc mutu nango aza na ye pena mikolo na ye bo bato mutu akoyoka mona mutu ayoka ngo so ayoki introduction na amemango ndenge ayokeli voilà puis refrain na ye na ngai navandi pena na rumba normal ya rumba normal sans matata mais na balinie ya lelo comprendre bamélodie oyo oseyembama te quoi mais rumba normal elobela nini conteste nini na kati oyo ezolobela? Voilà, donc, on est la love, moi c'est la mobile. Donc, na kati wana ezaka ke moi ça azu laksa valeur mobile na ye quoi. Moi ça laksa na mokili ke mobile na azaka na valeur na lingaki makasi. Po azaka kitoko, azaka propre, alobaka bien, tout ça et puis po na ye na oboma moto. Po na ye na lingi avantier te. Da botika. On a la jalouse vers mobile na parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Mona Lisa, très cher internaute Zoya, na ligne to kanga déjà combo avant to ka musique wana s'il vous plaît ba nego to botola ba biso Mona Lisa. Nzembo ya miyembe donc oyo eza mwana ya liboso. Osenga ba nego to batala ba biso bo kanga déjà na combo ya Mona Lisa. Nzembo Zoya dans quelques mois kala mingi to zana on a ba plateforme na biso nyonso téléchargement. Et to zana déjà na motu ke Mona Lisa eza nzembo ya miyembe. Mona Lisa to kanga na nzembo nito ndokanga banzimbo akala titre kaka nzimbo lokanga oza na facilité soki okuta na DJ msi betelanga Mona Lisa voilà Mona Lisa osembela omona mwasi to mwana mobali bo yango na ye fana yembango kaka mwana mobali eza mwasi nde azokumbisa mobali mais mutu déjà aza voilà obligé mutu azali mais to wana na kati ya kopa po biso banzembo na biso eza likolo Nicolas, c'est-à-dire donc ils sont moi na primo à likolo quoi. Ah OK. Donc toi on dit ma bena aux nzembo na album moi si kaza moto pena linga musique et puis aza moto ali valeur à l'artiste quoi. Voilà. Chanteur ni na la team zo bangi soto nzembo nini yana ni zo te nga banga na nzembo moto boka na Mona Lisa suka nzembo. Mona Lisa suka na nzembo la banga na nzembo mutu te. OK. Ka bikela obeta ba mabe. Ah. Oyo ki déjà bango pe. La yo ki na yo ka te de so tu bien bien. Ouais. La yo ki ah Mona Lisa. Obeta ba mabe. Obi ke bana changu ba compter sur yo. Oui, obligé. Baga itali pa moto sniper de bisayo wana compter sur yo. Wana na moni no bienvenue Vangasele. No bienvenue Vangasele. C'est espoir. Les fatés. Cyril Kina Mfumu. Changu to compter sur yo. Bisayo venanga ya Niki ni ya Rombox millionnaire. Toujours millionnaire Rombox. Ye wana moni joli lunga fondation éthique. A bon séjour donc na azana reine azozonga déjà Afrique quoi. Ah, au Grand Prix joli lunga fondation joli lunga venanga Gigi Mombeke. Les fatés na pesi moto joli lunga fondation éthique. Pesi changu to Brazzaville Point Noir maman sanga momboya na pesi mbote kuna Point Noir donc mambo za pepele Paris kutu yango tozalaka na bino déjà migenie magie eza nango kitoko donc bozela pena Mona Lisa ozo assurer biso nini aza koassurer bino na Mona Lisa eza ke voix moko ya sika na balinie mosusu et puis donc voilà quoi eloko ya sika quoi du nouveau quoi na lati mpo eloko ya liboso oyo eza ke lati moata bamisien oyo batya banzembo te moni oyo ya sika déjà yango wana donc ntango bato moto azoyoka déjà ke banzembo ya sika bamisien ke fo aluka tyano alto ayoka bayembi ndenge nini kotango oya wana omonaki tosali mono toni te mona motu ake balinie na ye quoi voilà na kati ya Mona Lisa banani baparticipe batie baorchestre na mobimba tosali baker mais na bidi ti oyo mpe non mpena tosilisi ti nani akoyemba sikoyo na niveau tokomi sikoyo na miso na oluka sikoyo ndokini akoyana apapolelo mo boye wana yaki ndoki ata ya moke kaka mais namoyo nzoyo ezanga ya lele te nde na omoni nani ya lele ar na kula ye na omoni nde fois ya wana betelo mo boye wana ya bavwani wana ya mawa wana ya likolo wana mpo sa mwa différence ya batembre voilà. OK. Donc boye bango yo na patron na héritier wata na obligé. Nazebisa ete. Ça loboko na ema trop. Wa loboko mapamboli ti so ya pambole on te mais.
Ah, ça, Déjà, sur 100%, combien de pourcents déjà vont avancer pour voilà, c'est pour voilà, ok, déjà 75. Ah, bah, 75, donc. Voilà, c'est-à-dire, non, si c'est pour boire à battre. Voilà, 75 déjà, donc 75. Oui, quand les années, quand on boit à bateau, nini, na courgette, puis voilà, qu'on courgette, mais pour nous ça, les gars, soit PC là, on boit à la dédicace, faut que azwa pena, moi, dessin, il y a nuance, quoi. Donc, ce qu'on va boulot, pour l'autre, aussi, quand on mingi zaka, qu'on peut ce qu'on va dessin, va nuance, qu'on peut ça peut, donc, il va combat bateau, quoi, et puis, na va dédicace, et puis, na va partir où il y a mon moto, na tembe, quoi, intervenir, quoi. Donc, mais déjà, ma tout du temps, programmation, merci beaucoup na Simplice Jazz, donc, merci beaucoup na JC Chituka, Maestro, donc, Jojo Lina, merci beaucoup, donc, mamboza bien makasi, quoi, tara bato, na tangeli wana, na mboka wana, se ba simbi elo, ono, na zata yo migeni, maso côté studio, bato, se ba simbi yo, so fait succès. On va beta ba gombe na gombe, ba ivre d'amour, ba nini, donc mambo belebe. Yo sko participer na banzia ba ninga pe? Obligé. À part na ba cœur? Obligé. Banzia ba champion voile na ozala wana, banzia ba Shaggy Sente, pour Shaggy Sente pa chelo quoi. Il a Malik. OK. Donc et puis il mon on peut être payé na minicho azo pona nan ke wa wemba na nzembo tel wa wemba na nzembo tel. Il va ça là. Ouais. Il y a ça musique a la boulon nzembo na bilon na keso ya betelo wa tout ce qui je reste foudre ya betelo moto je respire. Et ça là bo ezok ça. Comprends? Voilà, c'est là peut biso to copier rapé en ngona ya malamu. Asa na moi connaissance wana. OK. Ouais. Miembe ya changu. Ya ba vert kamole. Miembe ya changu donc tozela debi que toza décidé déjà na niveau vocal osa décidé voilà mon ngo ezaki po biso mona to ba mourir bonne musique nga mona à part aux musiciens eloko ma litoi na nga donc eloko ma b de mi-temps au orgam oni na litoi na nga déjà so ekoti bande ona ba attends un autre dame attends je me suis parlé ça attends l'autre dame sinon on nous les mois qu'est-ce que songolo c'est moi tembeli na kata moi on a nous on a lito ils a très sensible on a les intelti oui mi ma bebo pani lito mais quoi ma beza na ganga tina ba douche muso bani na salle de bain bani na oki somu ko na gangi nani wana mais quoi mama beza zagi aptité souffle ezagi omuki wa nini olokoma na nuance moto na terminaison mobwe mokomi en ote est-ce que le roi de demi-temps est-ce que comme désagréable na mato ya bato ozo bato yo ka gamme bien te tant yo koti gamme se retrouver yo se retrouver kuna wote wa komi fauteuil mala moko donc oh douma oh bida grand kata kumbra donc c'est ça voilà excès de yoka ndesko mona kata guitare ezate sentir moi mutaimba orgam ezate guitare ezate moi mutasa demi-temps ezate par rapport ye moi j'ai na ba note ne na nzoto asa na ba guitare ne na nzoto na ba violoncelle na e na ba piano ne na nzoto déjà par rapport à audition mais est-ce que yoko yembela biso yembela biso net na yembela biso net plutôt na gamme net bona net na gamme te bona yembela biso net no ya oh wilo nanga yo wilo nanga yo wilo nanga oyongana linga oyongana pona pepe to peta sherizongana bolingwango papi akao pope pepe sherizongana bolingwango papi akao pepe oh wilo mokolo tosololaki na yo pesaki nga malade ho papa nzoto ekolenga ho mondo mbolingo he nanie
nzambe bolingo yango ekosila te nzambe wabokasi o nzambe limbisa ngai na yo mondo tovivre ti liwa je vais vivre avec un mondo je vais vivre avec mondo je vais vivre avec un willow ah papi ah soki nazalaki mwana roi nazaba mengwa papa napesa na maboko ya wilo nanga wilo mondo yeye de chance soki nazalaki mwana ministre nazaba mengwa papa napesa na maboko ya mondo nanga de chance yeye siko nde oza boyembi oyo nde siko koyemba voilà sans organe voilà nazo respecter note et puis nazo mais motu mpe akoyemba boye sans guida asali mpe eza normal kasi yango nazobi te eza nono ndeti omoi ndeti bango bazalaka technique fort ndenge soki alingaka mingi bachanteur ya technique ndeti biloko ndeti ya ndeti babe tabulei abeta biloko ndeti Kinshasa mobimba nalembi kosilisa nakoyebisa baboti pe bandeko bakangi matoye pona ngai koleleleki zonga ebolingo mpe yotonda nyonso nakopesa mama aotikinga nazali capable ya komibebisa tika na mona mama nasuki lelo yo napusa bageste na basi bandeko tika na mona mama lelo na melite kasi nakoyoka moto eko baluka nasengi na nzambe nalangwela muluwe bomema ngai na nganga wana bavie bana différence makasi na bino neti boye neti exemple mona kopesa wana neti bebayila embeleko utanga ina ya wana mokili nasalaka na motema pembe loboko likolo nakolela nzakomba sunganga yo moko sunganga nzakomba sunganga mwana nakende yoka solo kolela na ngai oya ngai mwana ya mobola bawoyo koloba sunga ngai mwana nani okwami na babole ya mokili oyo nakoluka nzela na bendana bomengwa ta na revekia olamuka ose ya pongi na bapasi na kobelela giverne nzongo ngai loboko moko nani akosunga ngai geita mena talelaka se bato ngai na famia babola mama mokolo na kozwa eyeba niteye antankala ata un jour yeye miyembe bomengo watankala papa nakozwa nakokoma lokola bango udiakinwa kuyuka yimwa maso esalamaka na se ezali la vi ya nzambe bomengo bayeba na yango basimbata sutani ya nzambe te bokasi se na mosala ngai na boyi bazizanie miyembe différence tini sikoyo eza na bakolo wana parce que ngoyo c'est monsieur loko moyo lendaka mingi c'est ça différence voilà bon différence eza na ezaka même musique mais sikoyo eza problème ke bakolo wana bazalaki na justesse à note puis bayebaki gamme mambo tout ça voilà bon na minute mpe moto to akoma oluka bosser mais auparavant ekomaki ndeni liboso ke moto ekomaki kaka non ke moto alisi kotravaille te alisi korespecte déontologie o te moto akomi kaka toujours atiri kaka pembe mambo ebele aye mbanga ebele ozo comprendre mais
ça que à rendre compte na makambo ke bavia na baimbaka ndenge nini bazalaka ndenge nini balinie na bango ezalaka ndenge po et préparer pe futur na yo o se préparer donc o préparer futur na yo quoi carrière future voilà carrière na yo dans le futur voilà omoni voilà donc bavio baimbaka mpenza do bapère na biso bakoko na biso mpena donc yango moni ngai mingi na palais na nga koyoka bango moi trop voilà quoi nazala na je na bango wana papartia la je na bango nde na koyeba kojongle na bano ya lelo quoi obeta bango badada mais à part bapère na biso na otangi parce que Redi Amis eza papa otangi na koko na biso Luambo, si je ne me trompe pas. Oui. Luambo, Koko na biso donc. Mais na sena bango pe tona ba génération bema les ebele ba ekiti les autres qui tapaient ba bien nous ba kwa mambo ki kese mene ya kampo yuko to beta lo ya omona ekiti ti na ba modogwa barambwa ba Serge Mabiala ba Fali Ipupa ba Ferregola ba Richie Watanabe ezokita ba Fabregas ba Robin Mondibu ouais so yo beaucoup plus au télémi au travers beaucoup plus génération nini bon génération nini vraiment on s'inspire au travers beaucoup plus parce que oui bah vocal non ça se voit pendant dans mon mogo il y a pas trop de bêtises déjà dedans dans cadre vocal non festation côté on a merci oui mingi histoire ba vocal non ba réalité mingi et on peut aussi dans la réflexion que on dirait travers beaucoup plus anciens musiciens qui ba jeune ba obi malelo ba vena biso baza na carrière m sous 10 ans 15 ans c'est lo ya mwana lo ko pela na ngana lo basko ya mwana yo molobi zamba za loko donc ngai na taba na mingi bon mutu ebisanga bon za père abotinga papa Jacques Mbala la pese mote na palais bana za mwa mki ya ndo imsaka ndo ebisanga ka fona travailler papa na mikolo na mwana mkeme ya otinda bon na mwana mkeme ya bisango moni nga koyima bisibu faut ka bantesa d'alliance tel père na biso mamba ndo otinda on père abotinga ando otinda bon déjà le bwana na mwana mke wana nasi na malula wana na 13e rue comprendre père na déjà ibisanga bon pour nga banda olinga musique bana bon mwana voilà na kota kutu à l'époque no banzara mwa mkeme na kinasina bon marché pas mère kusala na wenge référence na manda chante wana zaka na 9 ans wow ba bengana o bengana oui 9 ans avant na ke ba ina tout ça 9 ans au moins parce que bwana da wana père na bisa ndo yeba mona ni musique professeur moto kanga mana le pango papa fili akufa inde bisa père c'est mono o mitung satena ba kolo fotinde inas na ina wana bazana humanité artistique pezaka wana ya bleu blanc à la fois que kuna aza diplôme kuna voilà okay donc est-ce que père ton en autre nga petit kalanga donc na komara mingi ti lelo na komo na tikala na kala mais na ina peut bakisi quelque chose na carrière oui na ina bakiseli ngai bon pour nga ina bakiseli nga ko déchiffrer partition ko déchiffrer partition ko tanga partition ko tanga ba notes tout ça yana cours moto za na audition ezara cours mo pour na ko perfectionner litoi. Voilà quoi. Il y a un moment on a été sur le ton avec moi sensible na note mabe quoi. Comprendre. Donc tout ça va tout ça mon pépé, oza plus fatigué mais faut on parce que na moi que note mo bo ngel lemba net et perdre nga notes na ça tout na combrer li na kangang. OK. Voilà. Vous comprenez? Voilà, c'est ça. Il y a baxé nga pe sous pour donner la vie ko déchiffrer partition et puis baxé là un instrument le quoi violoncelle. Moni na déjà bon là c'est musique et bêta na ko déchiffrer partition violoncelle vous comprenez il y a guitare voilà na la zuika pas massa mais on a na zuli diplôme comme les violoncelle OK la team Baxini Richard Baxini na carrière voilà et comme ça on a isco professionnel quoi comme ça professionnel na bêta basala bagarre tout ça voilà autour na banda oluka peut-être la carrière au fond dans un musicien il est déjà voilà à salam pour nanga quoi voilà dans comme professionnel dans un musicien localité tout musicien pas lié si banda côté alors mon dans un musicien mo voyage aka kota studio album na ngebi mangabeta na mboka ba voko na ngebeta na ba bien en plus ba tu ba bien en plus voilà
merci pour tout papa na Tiana Brooklyn voilà Jersey petit dans tout ya parler donc na bébé même ça souka ya belle fille voilà donc souka papa na Tiana donc il aura baxé il motu ya pour la vie na quoi. Très bien. Mais lelo ondo vandi boy musicien. Un jour pour qui manapoto. Ah Migenyema, ok manapoto si vous eza bien té par rapport à carrière. Ok manapoto eza bien té par rapport à oui na ya nanga to andosona so Migenyema na na vana plateau no so za kila liele moule na ngai ba nini na meli na ba DSP. Ai na na vanda to mosola ba musique mais eza musique ko ba ozela te na ba pale. Otoyoto so est-ce qu'on va parler ba ozela na album na nzemboni. Mona wango c'est important. Zoko pa nga siko po na nga na mona nga fona kufana mais nazala ka na bafle du jour au jour. Ata na ozo na bled mais na bafle na polate na kufate na bafle nazala ka. O bafle ko créer no bafle no me créer ka bafle ah ouais to bi ko ka na jonga to ka na msonga ka na ba fete mo ya biso na biso to bengani quoi. O pa mais siko ke ekoti Luanda ekoti Côte d'Ivoire ekoti bo ba yo ko za l'actualité voilà. On est ça là pour vivre pour lobby to éviter mais aujourd'hui ça là pour tous à tout vivre la musique pour ceux qui tigal na miki là au monde qui voilà quoi donc yo on va assurer sur la fauteuil jaune qui oko tikala jamais na poto te na otikala raté na poto poto eza biso déjà si na pour ça vendre na miki na so na venanga grand frère na boss live et tu attends là ah ça que te miembe voilà vendre na yo on comprend mais so nga pour ça musala makasi boata yo mo openza atala mizo suna ke singa prêtre aolinga te wana posala ngai ayebi ke na bo na musala mingi fona sala na donc depuis nga mona na posala ngo ke fona servir boss na nga patron na nga grand frère na nga e chota na be voilà na ko tike na sikote ko sala tike bo ero bo atayo mo na mambo ezo pela bo na mokili eza o indele bo migeni atayo mo très bien mais ozo analyser nini ba musicien bon ba musu ba talentier ba musu pe na habiter pourquoi ba raisonner et quoi c'est biso bon on a par rapport à talent oyo zananga que batikala pe belé vous comprenez nini mais c'est moi dans talent na connaissance après si na nous même pas 30% na carrière na ba congolais na ba mourir bonne musique na ba ndouleman mais assez d'esthétique na poto yo vous comprenez nini na ba chanteur ba grand chanteur parce que yo vous allez l'autre compte pas ba grand chanteur na kata ba orchestre ba yimba rapina yembi ba osipila ba betima beaucoup mingi batikala na poto vous comprenez nini on appelle na jo za grand chanteur makima na poto on comprendra les destin mon client sauter singa te qu'il faut continuer carrière voilà si on continue c'est que singa qui il faut continuer nzambe mutas etanga mabon c'est pour continuer te que soit que grand chanteur na yo que soit ba potentialité ba talent aux allant obimano gate emso bibate emso po emso vana momi mo ba tikela kilo ah ouais emso oui non ben oui oh mais ça fait ta yo pe no la journaliste bon so ta musibe vino be bien te o simba pe lo mo bien kiki evandoko et bouleverser pe makambo et changer pe destin changer pe lignée OK o banek no go ya bien pa maman sibitmo pe sibiso bukon OK on comprend voilà biso siko nde tosouhaita te ke eza bongo ozo comprendre yango moto observaka ki ave na gachata ya mboka me ndeni lelo namona bachateau rouge bo azosenga mpaka shimboki ekomi do pe trop bon mille fois chaque écoute ozo comprendre o grand prêtre maman na prêtre pena na boye ndeni pesa pe pasi na souci nzambe ngai suki na boye te nzambe nzambe yokotika ngai te loka pesa na kati nango chaka fua wana kondima wana ke esimba pe na po boye mazaka na poto zipe temps soit 17 ans 18 ans comprends na kebibwa kinkole mpasa par-ci par-là na tika le monde ata des briques na été vous comprenez peut-être nga kuna oyekola ba briques avant mais nga za mwana moka mikolo vous comprenez relaxanga ki kotika na poto wana ça dit eza destin na ye eza ndenge makamune kendele sengi teki a continuer ndenge ba vela biso ba fali pour pas ndenge be kicho atana be ba continuer ba robino mundi tout ça ye créer les ndenge na ye sengi ki fa la bon voilà za bon
yo sko kokokisa vino na ete ya eza yo petala no ya yo mais zwa maele tuna ta question solo la na ve boyo zwa maele ndenge nini yo okumbela lobi po okoya ouais merde tu voilà ouais merde on a voilà ezaki première partie émission na bicho toko ta deuxième partie le temps toko ta deuxième partie na remercier le vénérable grand maître choisi Matata Chancel Mbemba de Midi Silas Kantompa international congolais depuis Simbo Tebele depuis Simbo Tenaya Papi Matalata la Matos miroir d'Angola d'accroche ta patron Botebele il a dit il a fait Jean-Claude Mabanzo carré Thierry Lubadika les cavaliers solitaires en États-Unis Maman Philbertine Samba moi si à Docteur Samba Fabrice Massamba Red Mota English Fada Pera Banglais Yagi Baena colonisateur de la SAP monté Maman Sylvie Baena Pessimbo Tekelin Tsumbu Ojeps de Paris Rabila ma grand calé à Mboka Pessimbo Tina Gaëtan Lipa Moto Sniper de Ferregola na Bruxelles Pessimbo Tebele merci pour toute la force dans tout ça la biso vous Belé au boulot de biso n'évitez chose on va encore remercier la première bah oui obligé voilà mon Junior Losevi qui ya Junior Losevi qui bazala mingi na brekel bayaka motema ya Teddy Voka Mosemo Dogole gère de Bruxelles wana yazara na Guimashinda la moni Deborah Fataki na lia Give Nzongo José Dikila voilà ba partenaire belé Christa Bonanga wana kotika Christelle Mbombote quoi grande dame donc merci beaucoup na yo Morope merci na Dido Kabila merci na Blaise Louva na kin donc Eric Fouri à Sandra Soba vraiment mon père na Zoya na Nzela. En tout cas, merci pour tout, maître bienvenu Faso. Merci, maître Christian Ankara. Donc, il y a eu mon trésor Simbia grâce Kevin Mambou. Il m'a vu trésor Mpoudi. Il y a une reine, Bazarana Gigi Mombeke. Donc, Batutu, la PCB Nombo Théâtre. Donc, Diego Mbondo, nationalité, la famille est sacrée. Moi, ça n'a pas si fort Ngeni. Au Pesarambo, il y a Diego Mbondo. Bozo Monanati. Donc, en tout cas, voilà, on a santé que je vis la catalogue. Voilà, na yo Morope la madre, il y a Stongo Judith Mavungo, voilà Vongolé, et puis na ba spiritas tout ya Moka. Merci aussi encore na yo Givinzongo, Giverlenzongo, immobilier. En tout cas, Makambeza Pepele, donc la Timwata, album va misser Zoya. Le bon maître Jérémy Lukante, Zala calme, j'ai bien. Naye l'homme a 3 noms, Simo Gomes Bamba en Suisse. Donc, en tout cas, Babalege Belemi Gedieba. Donc, en tout cas, Miembe Sola, na bino mena ete na koyemba te, lo mo ete. Toyemba, na deuxième partie oyemba. Ah, pour l'instant c'est ça Malubita, ma maman chérie donc. Avec Malou Faso, intime. Voilà. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec
l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Deuxième partie émission Nabiso, ni ozo reproché na milieu de la musique, ni ozo sepeli saote, ni ozo sepeli na monte. Vraiment. La musique congolaise des années, aux musiciens, on bet album, on bet grande salle, mais sur vous voyez na TV, régler dans les années entre vous les artistes musiciens congolais. Merci beaucoup pour la question, Miguenyema. Bon, on a pena soki na loba pena na motema nanga. Eloko yo ça nga passe na musique culture na ya kanso c'est quoi musique théâtre culture mamboto culture en gros ezaki toza pena ko se soutenir te entre vous soutien wana o toza nango soko mo muta soutenir yo mingi eza soutien mo ya mbebo eza soutien ozo uta au fond du cœur te voilà quoi donc nako pesa un exemple lelo to komi na mpepe mo eza koto ba spiritas atomoni ba golo atomoni ba warrior atomoni boy ozomona sikoyo eza bien oui on a pepe ça peut ba musicien peu force na esprit ya ko travailler mais ko eza mabe pour la nuit et kobi ke soki koto ba spirit héritier watana bazana ndule atolinga héritier mais tellement yo affiché déjà que oza moto ya équipe mo boy mo ya ko soutenir ye o tchepoa ezate donc sauver koto yo vina bise mse fanjo beta concert mo yo ya o tchae osate pour na za moto sikoyo soki peut-être Robino Mundibu abeti concert à Salimpiaka parce que Sony wana za banane ba congolais Miguenyema zaka Sony na biso mo pe voilà ba nigérien ba ivoirien to ba mais tous les gars on congolais moi beti boy mais ma trop ba musique à Congo veut bien ezate ba bateka artiste wana akokite to artiste wana carrière ba wana musique à Congo vraiment to ka baza sur na force il y a pas déjà bani baba to boiti na kata bato mutu moko koza na force musa koza pe mutu koza na sending za la loi de la nature mais ce qu'il faut to mi bendaka to luka voilà ba ile mo ezaki boya à l'époque ya kosangana ko pesa ba ide moko tout ça ba ezaki vrai je crois parce que ezaki vrai mais la mincho to évoluer nango vous comprenez voilà pour nga na olinga ke mingi to zala kaka esprit moko na musala na biso oyo ba koko batigela biso comme richesse quoi musique rumba tout ça comment non ce qui concert et tu atanabe et comme yo longwana no ke auto za gane problème mo songo yo ya kana ko soutenir culture vous comprenez ya kana no ko soutenir no culture pour biso za posa na bino biso za posa na vous comprenez atata to benda na to beba na to tamena musique to za papa moko mama moko zofa na ndu atana solsanga yo te Miguenyema mais so beti concert na oya na vaina ngata na kotaba ya public mais na ko soutenir yo te ba ko soutenir des musique ya mboka na biso quoi zo comprendre bon pour nga pena ko kabwana bato bazo kende boy to panza na bongo en tout cas ils ont diminué moi force ya bato so zo mona kizo tombola kuna msusu aliaka bonso ake fingela leader ne mutu boy leader ana piaka elar ça que finge la leader na yo autorité moi mboka leader na piaka elar ozo comprendre mais ozo yebate imagine ni oteka pona musique mboka na yo imagine oteka pona leader na yo patron na yo ozo comprendre yo oui oza posa po yango ezo bokola ba petit ko finga nona e bokola ba petit et pe aba oluela ngo ba palais tout ça ozo vivre na ngone ba matalana ozo comprendre mais ozo buma bulo la biso ozo comprendre yo ke na kwa mombo boss live a misi ba mbongo ne belé a cha GM susu a baxi ma na pona musique ne za pour yosko okay obandi ko contrat ngo obandi ko lesa bato obandi ko sa bilomo pone simbati oka se carrière pozoni ozomona Miguenyema ezo si sa force ezo aider bisoté biso ba futur président mboka o ba futur ministre ya quitter ya mboko ezo suka bisoté omoni OK. Très bien pour la elonga la retenir na émission yo olobi concurrence loyale. Voilà, ils ont loyal. Donc album a musicien fait rigolo. Ils ont souhaité nzebune les kaba. Obligé.
kuna fabricage ozo souhaite beta bango obligé fait on a pour ça concurrence pour elle wana la place au bandi bazo finga ba musicien voilà c'est pas bien voilà est-ce que pour c'est pour vani be moto to finga non obi ke moto ozo finga musicien voilà donc elle va finga yo nesinga boye migeni moto ozo finga musicien pe na elle va finga yo eloko lobi wana siku na ko bomba te eloko lobi wana siku ngana souffrir na fort otala penaki tipo ninga finga wata boso na zaina munduki pena boye ke pena na kangata boro ba picha ba kanga bo sambeli ga nzambe abimi se pena michopo pena ta po tele tipo yo donc mamsela oloba te président donc en tout cas et ça va passer quoi donc o lingi basala ote ko sa pe muninga te wande singa vanya amonga na fingi patron to monga na fingi artiste mo bo yambo to solo mso tranquille voilà elongoli na biso lo te ba accident pe biso lo te on ba to za biso ga biso migeni mo comprendre voilà to soli ba Mona Lisa na biso to soli na biso tout ça voilà très bien tukabwana na koyemba comme d'habitude logo za chanteur tukabwana nga linga obandela biso na vocal oyemba na nzembo bopisa honneur pe valeur na grand prêtre King Kester Menia bandela biso na vocal na linga ngoni vocal wana ezalaka nandimi te papa onyo kwa maboye okokanisa nga tandele nazala tieteni na yo pasi mpe bisengo tomonaki elongo magogayaka soki nayoki ozongisi molimo naya te mpona nini vrema naya te mpona nini mobali nini yango akopekisa ngai na lela yo ata na bali ata na bali boni kalonji ata na bali bobo beloi PDG papa na ninyas nandimi te papa onyo kwa maboye okokanisa nga tandele nazalaki eteni na yo pasi mpe bisengo tomonaki elongo pepepo pedodedo waskunagina maître bienvenu faso demain se prépare aujourd'hui Kevin et Mambu Black Gold Chris et Magema Rolf yanga motema eza kobeta mbangu zoki penga ite yanga ina yo sieleka nango bakatanga musisa ya zuwa te divoka bakatanga musisa ya zuwa givenzongo bakanisa kieko salanga pasi miyembe bajalu bacholi papatiana akipate so nakota elo mwaki ya bambala wana meyampa mburelele meyampa mama trésor simbia grâce keleo meyampa mama trésor mpudi yona reneo meyampa mama waskona pimbwe maître bienvenu faso yonde procédure Eric Furia Sandra Soba trésor simbia grâce kele Gucci wana waya gumalumbu paperitiane amo voilà quoi bravo bravo Miembe bravo bana kin baota la retour eza non confirmé pour na retour na yo voilà déjà d'ici là donc quoi d'ici là merci na bande gotou voilà quoi o baota la biso poison kasere ka sultani de Jobo yani kini a Rombox millionnaire pato na kata Jobo pesimbo te na Tegra Masaro Tegra Tefati pesimbo te to sengina bande gotou botali biso nana takaza ndeko na biso sir na biso longo suma lupangu na Congo longo suma terrain na Congo ko hésiter te contacter biso to cha contact na ba responsable ya ba terrain ya nana takaza na Congo ana ba terrain na Mwanda Congo zaka Kinshasa te ba ndeko na biso vanda surtout na poto Congo zaka Kinshasa te okotonga pe ndako ya danger na Mwanda okitela pe na aéroport ya Kabinda okitela pe na aéroport ya Lwando pe Kabinda
abino côté mwanda oui pe Ouais, so ouais. côté mwanda Côté junior Kalonji. de tout se focaliser karaté na kasa kingdom avec Nana Takaza azana ba terrain partout donc précision plus d'infos plus de précision numéro sur la vérité sur mes terrains petit à petit totonga. Merci na passage na yo. Ouais, merci beaucoup. Nogolando Michuri, Myrlène Michuri. Toujours Myrlène Michuri. Esprit toujours na bisayo, Malou Faso, Yantima, Tracy Mbelenga Pro. Voilà quoi, on est ensemble, voilà, Blaise Louvois, na Zoya, donc Makoleza Nzela, Teddy Simpi, Miembe, quoi, Mona Lisa, à bientôt quoi. Merci na yo, en tout cas. Ya biso ya palais, ya biso ya mboka, wa so a peu fierté. Voilà, ya ba jeune quoi. Merci. Jeunesse toujours ezo ke likolo pour la bino. Voilà bosa musana. Yango mon exemple au bino. Biso bito zo ngato land exemple. Mon yo sa ka mission na bo. On t'a luki on a problème. Akino na problème, pas luki un problème te fonctionner ni normal. Gagner vraiment. Merci na yo Miembe, merci na Mandiko. Merci na boss live. Merci na la pause annonce. Merci et puis la spiritualité tout. C'est ça. Restez connectés, restez branchés. Merci. Solo la vérité.